Losako matondo kati na banandi wa biso banso na TV Lolaka ya Nguluzi Kimbangu. Nkembo ya tata nzambe ezala kati na mabota na bino e ya solo eke toye po ete toyebisa bino mai mazali koleka na kati na mokili. Topesaka liboso matondo na tata Kalunga. Topesaka matondo na tata Mpungu Tulendo. Topesaka matondo na tata Kimbangu Dantungunwa. Topesaka matondo na bamakipa mvita ndona na bankoko na biso banso ba oyo nzambe atindaki na mabele ekolo Kongo po ete babundela basalela Kongo moto na moto ba génération azalaka na mission na ye na bandeko ba génération nyonso yaka ezala bato ba envoyé oyo nzambe atindaka na mokili moto na moto azalaka na mission na ye ndeko na ngai na lingina tuna yo tata yo mama oza kolanda ngai yo mission na yo oyaki na mabele kolo Kongo ezali nini moko na biso asosola ayeba bitumbota kobunda ya solo bandeko ya kotala oza koleka na kati na mokili comme on dit bien toza koyoka mokili ya koningana le monde bouge toza komona pe ya solo tango efweni mokili eza koningana kobanda lelo pene ezalaki nde somo na bakwa nyonso ya mokili eza koningana eloko nini oyo eza koningisa mokili biso toza koyeba te toyaka na kidiba kaka comme d'hab toza toujours distrait biso babe na Congo ba peuple mouton des inutiles toza toujours distrait pona biso te mokili eza nango normal mais je tiens à vous informer que mokili ezali normal lisusu te eloko nini nani aza ko bouger mokili eloko nini eza ko ningisa mokili nani aza ko ningisa mokili ba oyo babetaki tolo na kati na mokili ke nous les décideurs biso ne batu nouvel ordre mondial biso ne to ningisa mokili olinga te okokota nouvel ordre mondial ekomi libango ngai bakoyeba te eloko nini eza koya mes chers amis suivez baza koyeba te qu'est-ce qui leur arrive et ce qui leur arrive bayebi te comment bakoempêche yango bakoarrete yango na momo tozolobela bino mokili mobimba eza koningana bao baza na Kinshasa boye sinale les inutiles qui sont à Kinshasa baza koreve nano mpona bango kutu information eza te information moko eza te baza au courant de rien. Ils sont au courant de rien, les inutiles. Baza nous kaka dab. Kaka na tobeta la biso, allez, tobeta, allez. Baza na kaka na luyenge. Luyenge ya football lekelaki bango hier. Baza na luyenge nan. Ba yebi loko te tata. Tebo sobe ndeko na biloko s'il vous plaît. Bana mama Congo, bo ede bandeko na bino baza na kati na bobungi. Des inutiles. Peuple mouton. Bosunga bango s'il vous plaît. Bana mama Congo, obolanda kangai, nzamba permetta bino, ya solo la chance pour na bino, grâce na bino, boyo kakama kambozo ko ningisa mokili. Mais na osenga pe na bino, bosunga pe bandeko na bino ko. Pour boko za motema mabe ke bandeko na bino baza na kati na bobungi, baza koyeba te o eza koyela bango e botiki bango pe ndenge wana. Mes chers amis, ezo koya grave. O eza koya. Moto ko empêcher on naza koloba. Bandeko bakansaka na zili boma pona na répétaka chaque fois. Bandeko o ezali koya. Motata moko ta ko teli mapalo ba ke te nzambe ba mingi ba kozala kaka ba ko ko ba boma akimela wapi. Ake na gauche,
akende à droite akimela wapi boletena kaseke je dis là mingi boza na kati ya distraction et surtout biso bato na kati na occident na kati na poto tozalaka bakata na distraction po ete tata kimbangu na ntungunwa na prophétie na alobaki ete bana oyo babima nde bakobikisa ekolo Congo ebongo totala bana yango babima oyo bakobikisa Congo baza wapi to mituna parmi nous baza wapi po ete ope toza kobela butu na moi bandeko mololo ya kobeta bandeko totelema ntango eza mabe bandeko baza kutukuna teki diba donc bazo vivre na ntango ya poisson. Vous vivez dans l'époque du poisson toujours bandeko na ngai biso takoloba ngai nazoloba oyo koloba ke nalobaki te nayebi te po ete nalobi ke mikolo nyonso takoloba ke bandeko toza lisusu na ntango ya poisson te. Nous sommes à l'ère du verseau. Ère ya vérité. Yo soko zaka na kata lokuta, o mesala kako vivre quotidiennement na lokuta ba riela yo. O ba tikela biso malheur na yo. Malheur na libota na yo. Malheur na bana na yo. Malheur na bandeko na yo. Ah, na lo basuni. Iloko lo besa soute yango kana bisabino. O naza koloba o nzamba lobi lobela bandeko na yo pote balongwa na kati na mobubungi na kati ya libulu oyo bango bazali nga na lobi oyo yoki ngai malamu oyo boyeno koyoka lobi te makambo ozoloba wana naza kotukuna te etali yo moko ngai nde nalobaki. Allons voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qui nous arrive. Vérité. Écoutez bien. Avant les pyramides d'Égypte, avant même que l'on parle de civilisation, l'Afrique portait en son sol le souffle des dieux. L'histoire qu'on vous a racontée commence en retard. Il vous parle de l'esclavage, mais jamais de ce qui existait avant. Il vous parle de colonisation, mais jamais du temps où les Africains régnaient sur la science, le ciel et les lois de la création. Tu veux la vérité? L'humanité entière vient d'Afrique. Les premières formes de langage, de médecine, de spiritualité sont nées dans les forêts d'Afrique centrale et dans les étoiles gravées sur les falaises de Bandiagara. Ce n'est pas une opinion. C'est de la science. Même l'ADN parle africain. Et les plus grands généticiens le savent. Mais il y a plus grave. L'humain lui-même n'est pas que matière. Il est énergie. Et l'Afrique est le seul continent où l'homme et le divin ont été vus comme une seule chose. Dans les anciens textes d'Ogon, les prêtres parlent de Nomo. Des êtres venus de Sirius qui ont modelé l'homme en conscience. Bien avant les versions bibliques. Dans le royaume de Couche, on parlait d'homme-lumière, capable d'interagir avec les vents, les plantes, le ciel. Ce n'étaient pas des légendes. C'étaient des êtres éveillés, dont on a volontairement effacé les noms, parce qu'ils prouvaient que l'Afrique était la source du divin incarné. Même l'Égypte antique, que l'Occident admire, n'est qu'un écho tardif des royaumes noirs de Napata, de Tasseti, où les prêtres communiquaient par vibration, où les temples alignaient les planètes, où le corps humain était vu comme un portail multidimensionnel. Tu comprends maintenant pourquoi on vous ment? Parce que si la jeunesse africaine savait qu'elle est descendante directe des bâtisseurs du monde, des voyants du ciel, des génies de la matière et de l'âme, alors rien ne pourrait l'arrêter. Ils ont préféré vous faire croire que vous étiez des esclaves, alors que vos ancêtres savaient parler aux étoiles. Le premier homme était africain, mais le premier Dieu aussi. Abonne-toi, car la suite... Voilà, bandeko bana some kolo Congo, ngaye la kabino. Batango nyonso na ye la kabine bandeli ya obino boselaka comme information nzamba lobelanga lobela bango rappelaka bango elelo science to pe technologie ebeli biso nyonso o babombelaki biso pendant des siècles elelo moye babomba ngo eza te bango moko bobimisa yango bango moko baza kobimisa mes chers amis ezo gêner bango ezo déranger bango bako bimisango par hasard te que non ba bimisango po ete esala bango plaisir te bazo bimisango parce que baza na kati na obligation bana kati na obligation divine ok bimisa et continue bango loba donc ça veut dire que le boko ya munene eza obligé bango de dire la vérité et bon bazo le belango nani
tout ce qu'il nous raconte là, pour nanani, pour na yonanga, na bana na biso. Et bon, si on bana na biso, bas informé na ngote. Yo boy ko informé bana na yo. O gardant pour na yo moko. À quoi sert? À quoi sert? Parce que c'est très important. Makambo que bana ba yeba po ete bazala jamais plus complexé devant bateau bayela ki biso ngo po ete baloba ki ke biloko ba kobombela biso po ete to sala complexé liboso na bango. Et puis, dans le programme, ils ont bien programmé, ils garder comme ils sont des esclaves, mentalement, spirituellement, culturellement. Na biso, donc, na banko na biso, na batata na biso, na biso, na bana na biso. Donc, tu as tika la kakabou. Mais le konine comme de l'eau que la vérité ne soit qu'obima. Au bureau, quand ça katolu bakalu kuta tolu que ta takalunga. Tata nzambe ya mpungutulendo, tata kimbangu dantungunwa, mama kipa vita ndona, ba divinité na biso ba tomboki, ba divinité na biso ba telemio alobi, il est temps, il est grand temps, faut voyer ba la vérité, et yo bomi vérité, yo lebi que non, vérité wana, olingi ko yo kangote, vérité wana zolo wana otana no, joata na ngai, po ete biso to yeba, bana biso wa yeba, yo lingi te ko laksa bana, olingi te kobenga bato boyokaka nde kolandaka na émission yo olingi kaka badistraction oyo bayelaki biso na ntango ya poisson wana ozokabola yango malamu oyo bayelaki biso na ntango ya poisson tosepelako tosekako ezalaki mensonge ezalaki ntango ya mensonge ntango ya poisson nyonso bakreaki na ntango ya poisson je dis bien nyonso sauf rien oyo nyonso basalaki na ntango ya poisson ezalaki po ete bagarde biso esclave na kati ya mitu bazwa bakadena bazwaki bakadena oyo bayelaki biso na bamissionnaire moto moko ntango lobela bi na kati na bino non la religion vient de Dieu eya na nzambe te bamissionnaire bayaki na religion wana bamissionnaire bayaki na baprêtre wana nyonso ezalaki bayaki na mission les missionnaires bayaki na mission de nous garder spirituellement pauvres. Bayaki na mission wana que non bakoyeba te. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait avant de partir, ils ont désigné les gens parmi nous, nos frères, nos sœurs, désigner Kibango, que non, vous allez continuer notre mission. Il faut continuer cette mission à garder vos frères là dans le même état qu'on vient de les laisser. Et tant on a bagada biso et on continue biso moko alimenter yango. Toujours continuer alimenter étape pour batikela biso. Banani ndeko alite ngala ningila zala kaka mokambi. Ngala ningila zala kaka boy. Mobialo bela ndeko vérité, a boy ko bela ndeko vérité. Alite laissez-les comme ça, je vais les garder comme ça. Ndenge mission ba missionnaire ba yela ki biso to continuer na yango. Ndeko na lo bakana ngai matondo ba like na bino matondo ba ker na bino alors Coco Kevin lobby ba like s'il vous plaît ba like na ba ker ezande pour protéger pour bolanda vous savez ba ko bloquer biso pour biloko ebele et déranger ka bango na tango biso to loba kango et ça ka bango pas si pour être soki nga na lobby boy na besoin ta bana na bino misatu mine ba yoka et les réseaux kende ba zo garder on me tune me tema na bango ah ba papa ba lobaki pour être na tango na biso to ebek makambo te. Na tango na biso batata na biso balobela faut être sincère na tango na biso batata na biso balobela ki biso vérité te tala bokasi ya nzambe tala nguya ya nzambe aponi biso ke yo musala na yango lobela bandeko na yo papa na nga alakisaki nga yango te makambo nyonso azoloboyi tata na nga atikali koyeba yango te soki esika kenda endenga kufa soki alamuki akoloba emona ndenge makambo oyo ayebi yango ndenge ndenge nayebaki te papa na nga ayebaki yango te mama na nga ayebaki yango te alors yo olingo garde mpe bana na yo na 21e siècle et na l'ère verso bayeba vérité oyo te ezotambola mokili malheur na yo malheur na yo soki olingo garde bana na yo bayeba vérité te menga na sengi na yo lobela bango la vérité totya bana biso la vérité po ete makambo oyo to arrete yango moragie oyo nyonso bakreela biso na kati ya mitu bafaiblisa biso tozala pauvre en esprit en tout toboya yango mpona koboya yango yango tata permettre ke epanzana la vérité est là ère du verso
Vous avez compris? Matondo na na bino, matondo na ba like na bino. Allez, voilà. Mes chers amis, to koti na kati na mozindo ya ba onyoso, tuza kolobaka na kati na mabele kolo Congo, to keina na ce qui s'est passé hier na kati na mabele kolo Congo, Kinshasa. Oyo match le kaki, qu'est-ce qui s'est passé après? Après na kati na stade oyo ba beta ki match hier na kati na Sénégal na Léopard ya Kinshasa de fait et pesamaki Léopard apolaki Léopard apoli allez balobi que non tokotika boite allez baliba saccager nyonso ba buki ba kiti nyonso na kati na stade martyr alors ba buki ba kiti en image to laksabino. Les jeunes ont tout cassé parce qu'ils ont perdu le match. Comme ils ont perdu le match, alors il faut tout casser. Pourquoi ils cassent tout? Ils ont cassé ma petite union, c'est demain pour vendre de la ligne. Je pense que les autres mots l'anglais, c'est ce qui s'est passé dans Kinshasa. Voilà, ils ont cassé kiti nyonso na kati stade, oyo na stade à Martyr, babuki kiti nyonso. Alors, voilà, babuki. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ministre ya sport, oba bengi na koma Didier Bidimbu, abimi ya lobby, ba déclaration na ya lobby, oui, selon ye a lobby que bato babuki kiti na stade de Martyr, ezali bato ya nani ya Constant Mutamba. Constant Mutamba alingo déstabiliser Congo, alingo déstabiliser gouvernement, yango atini batune bakenobuka bakiti na kati ya stade de Martyr. Est-ce que c'est bien réfléchi? Ils ont raisonné pour te barguima pareil et bima na munoko ya un ministre des sports. Ministre des Sports, oyo atele ko pesa mbongo na bona na bandeko toujours. Le ministère des Sports et Loisirs, dirigé par Didier Moudibou, vient d'annoncer l'ouverture immédiate d'une vaste enquête afin d'identifier et d'arrêter toutes les personnes impliquées dans les graves incidents survenus hier au Stade des Martyrs lors du match opposant les Léopards de la RDC aux Lions du Sénégal. Dans un message officiel, le ministre a dénoncé avec fermeté ces actes de vandalisme, affirmant que les auteurs auraient été manipulés et instrumentalisés par un parti politique proche d'un individu déjà cité dans des affaires de détournement massif de fonds publics, en l'occurrence Constant Mutamba. Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'un débordement de supporters déçus, mais bien d'une manœuvre orchestrée pour ternir l'image de la nation et discréditer les institutions. Les dégâts matériels, évalués à plusieurs millions de dollars, constituent une atteinte au patrimoine sportif national. Le ministère assure que la justice sera saisie et promet que toutes les responsabilités seront établies afin de mettre un terme à l'impunité. Alors, mes chers amis, en écoutant cela, l'impunité, on retient que l'impunité. Et là, on est encore prouvé que lui-même, Didier Bidimbu, a manigancé pour être détruire tout, pour être absorbé sous un bon de millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions, pour être assommé avec ces gens, tout est possible. Et en dosango nyonso na maboko na mutuya Constant Mutamba qui n'a rien à foutre là-dedans. Et qui a pesa FC Monaco a pesa mbongo 40 millions. Est-ce qu'il y a que mbongo ne servir pour créer une infrastructure mususu ya sika na kati na bele ko Congo? Voilà l'incompétence. À retenir que non, il faut poursuivre, à poursuivre. Parmi les gens accusés, Constant Mutamba, parmi les gens, on va détourner Mbongo, mais parmi les gens, on va détourner des millions. Hier, on fait partir. Hier, Didier Boudimbo, Moïbi numéro 1. Ouais, détourner mbongo na hydrocarbures, oya ke ko détourner mbongo na sport. Lelo na catch sport, be fracture les athènes, ba joueur ba kendaka, ba partout ba kendaka kolala, bazolala na chambre moko 3-4 joueurs. Lelo ke kolala sa bango 3-4 joueurs na chambre moko. Wala de Constant Mutamba muta tinda kaye.
Constant non, ne payez pas les joueurs là, que tika bango na condition à bien sportif, tika bango na condition wana pour être mbongo wana on peut sangai Constant Mutamba. Mes chers amis, où allons-nous avec ces gens? Où allons-nous avec nos frères là Louba? Il faut bien les accuser comme ça. Nos frères Louba, c'est dit jamais vu. Voilà, Bandeko, tu dois dire qu'il est impliqué dans cette histoire. Ayebi que Mbongo Kokota le sous-soir Mbongo dans l'État et lui va en profiter. Et voilà, à Salikou, alors comme Balbaka bien que na c'est la crime moto ya ka liboso kizakaye azalaka mingi toujours oya commettre des crimes, c'est ce qu'on voit là. Donc bani bana ko attaquer moni enquête na le lobité juge d'instruction a désiré dans te bana ba mener enquête, mais il y a déjà ministre, imaginez-vous le ministre déjà a cité déjà Kombo ya Constant Mutamba. Alors c'est bien clair, c'est lui qui est à la base de cette histoire, lui-même Didier Bidimbo. Voilà, c'est compris. Voilà, bandeko bana somekolo Congo ya solité ezali ya pasi na mawa ya komona incompétence ya bato tozana bango baluki bazaki ba ministre ba frapper et ba détruire mboka. Voilà, là nous sommes arrivés na kati de Congo, pasi na mawa ya komona cette situation que nous traversons na kati na mabele ya Congo. Alors bandeko bolanda ezako yinda na kati na mokili. Bandoki, baloki babomi ekolo Congo babani komi funda bango moko bandeko boyo keloko nini eza koleka. Alors bandeko bana somo ekolo Congo, Félix Antoine Tshilombo réclame la reconnaissance des génocides perpétrés sur les territoires congolais. Où il va réclamer ça? Il réclame que la reconnaissance de tous ces génocides perpétrés dans ma belle et école Congo. Alors, alors, c'était où? C'était le 8 avant-hier. Information et le 8 avant-hier à Genève. Félix Tshilombo, au cours d'une conférence de haut niveau de l'ONU sur les droits humains, Bolanda, Félix Tshilombo a appelé à la reconnaissance, internationale des génocides perpétrés sur le sol, sur le territoire congolais. Alors, il a pris la parole pour demander la fin de l'impunité. Voilà, il a pris la parole pour Senga, la fin de l'impunité ou na Congo, Bolanda, et une mobilisation internationale concernant les 3 décennies de tous ces crimes qui se passaient au Congo. 3 décennies donc, pendant 30 ans. Il y a juste 7 ans, donc, banda mokongo mususa yaki liboso, ba criminels se leki ti noso asengi na uni emeka ko reconnaître génocide wana. Emeka ko poursuivre ba criminel wana ya ba crime contre l'humanité. Bandeko ezako yinda. Voilà bandeko tokei. Tolobi que vraiment ezali ako yinda bandeko bolanda. Félix a déclaré qu'il faut l'ONU à reconnaître le génocide non c'est le cas au Congo. Alors toujours le canton yeba banani oyo aza ko accuser qui sont ces génocidaires. Oyo Félix a désigné. Alors toki. Voilà mes chers amis, parlons tout d'abord de l'impunité que Félix nous a dit. Chez lui-même au Congo, on voit déjà l'impunité, la justice. La justice est malade. L'impunité dans la Kacha Congo, la corruption dans la Kacha Congo. Et là, il va plaider, comme il y a impunité, oyo oni elande la criminel noso. Mais il y a des crimes qui se passent au Congo. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont nous suivre là-dessus, dans cette histoire. Alors, mes chers amis, alors allons-y. Au Congo, on sait qu'il y a la corruption à haut niveau et il y a dans le monde entier que Félix Azali, premier président, il y a la corruption du jamais vu. Tribalisme du jamais vu. Donc, Makambo, non seulement Béamokili, c'est Félix qui est à la base. Donc, le problème du Congo s'appelle Félix Antoine Tshilombo, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Alors, Félix nous parle de génocide, il nous parle de tout maintenant. Déjà du côté de l'impunité, on sait que ça ne sert à rien. Il ne faut même pas accuser, parler de l'impunité dans l'ONU
Parce qu'au Congo lui-même, chez lui, il y a toujours l'impunité qui continue. L'impunité continue chez lui. Il va parler au niveau il y a Genève pour demander, mobiliser les gens pour arrêter l'impunité. Mais il est dans l'impunité. Il est dans l'impunité. Alors, alors, vous avez compris, tout passé dans cette histoire de génocide. Le génocide du Congo a daté de 3 décennies. 3 décennies, c'est-à-dire plus de 30 ans que le génocide désolé dans le Congo. Et on dit bien, on reconnaît que dans le Congo, il y a eu des génocides. Oyo le cas na kati ne Congo, oyo prédécesseur na ye na Congo Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, ou azali auteur. C'est-à-dire que Félix qui accuse là directement Hippolyte Kanambe d'être auteur de ce génocide. Oyo, il y a 12 millions de personnes. Nous sommes d'accord? Merci pour vos likes, merci pour vos cœurs. Donc vous avez compris, Félix accuse Hippolyte Kanambe comme auteur ou co-auteur de génocide passé en RDC Congo depuis qu'il était au pouvoir, donc plus de 18 ans, tous ces génocides, donc aujourd'hui 3 décennies, Oyo et Leketina, Lelo, Nayena Hippolyte, 25 ans, donc 5 ans avant Hippolyte, Oyo après Hippolyte, et puis Yé. Alors, mes chers amis, qui est l'auteur de tous ces génocides? Oh, ça continue. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des génocides qui continuent au Congo? Parce que Hippolyte lui-même dans sa tête, sur son chapeau, il porte les noms de 12 millions de Congolais. Félix est arrivé depuis 2019. Depuis 2019 jusqu'à présent, il y a toujours des génocides, il y a des crimes, il y a des massacres qui se passent au Congo, dans les territoires congolais, n'est-ce pas? Hippolyte n'est plus là. Mais toujours comme on a un génocide. Comme les binômes, vous allez voir. Alors, qui est auteur ou co-auteur de tous ces massacres qui se passent au Congo? On sait que à Goma, quand il est arrivé au pouvoir, on a vu ce qui s'est passé dans Katina Goma. Quand les jeunes s'est mis debout pour revendiquer, pour demander à l'ONU, à MONUSCO de quitter nos territoires, Félix était premier de s'imposer dans Katina Goma. Et là, il a demandé au FARDC d'attaquer, donc voilà, soldats FARDC de tuer ces gens, n'est-ce pas? Vous voyez bien. Félix va appeler ce qui Orba Boma. Félix, c'est Jean-Pierre Bemba qui a donné l'ordre aux militaires de la FARDC de tuer ces jeunes-là. Tout le monde qui a beau portant, il y a Boma qui va gêner. Va gêner, va Koufa qui est belé. Tout le monde que depuis 2019, au plateau, il y a moyen, au plateau, moyen plateau, il y a un Fizi, partout dans Sud Kivu, il y a eu des massacres. Félix au pouvoir. On ne l'a jamais vu. Même présenter des condoléances aux familles éprouvées. Jamais vu. Donc on sait qu'il était complice dans cette histoire. Des massacres qui se passent au Congo. Tout le monde a dit 57 personnes, 165 personnes, fausse commune, avec des sachets. Vous avez vu, nous avons vu, les images sont là. Les alliés témoins. Donc Félix croit que, en accusant Hippolyte Kanambe, lui, il est épargné. Il est dédouané dans cette histoire, mais ce n'est pas que aux gens qui parlent, ils savent aussi qu'il est aussi complice dans ce génocide qui se passe au Congo. Lui-même, il est complice. Alors, vous savez ce qui s'est passé dans 4 coins Congo? Parlons du problème du plateau de Bateke. Comme on appelle ça encore, na Maïndombe, na tout coin wana nyoso ko na Maïndombe ba soda o da bateau Kabila tikaki na Félix babani ko boma bande ko na biso na kati na Maïndombe à gauche à droite. O ayebi yango te mamobondo ayebi ba boma des millions de personnes na kati na Bandundu. Na Bandundu ko banda plateau de Bateke tina fatundu les bakotibo yoka kiango na zaki mokonzi na bango diriger l'armée. C'est le chef suprême. Et quel est son nom? C'est Félix Antoine Tshilombo, le chef suprême des armées. On a besoin ça hors l'armée, va tuer, va lancer, va balle derrière, va population, n'est-ce pas? Oui. Alors, Félix, on tient à lui rappeler. Alors, que le lot, à la fin, il y a eu trop de crimes. Crime, on a salle de gauche, on a de génocide.
pour bombarder des millions de personnes. Parfois, ils oublient les termes qu'ils utilisent. Alors, penser que le génocide, ils allaient caca l'air, caca, Kabila du coup, à bombarder 12 millions de coups. Non, non, non. Bah, nous, pendant pouvoir naïe, ils ont sur sa tête. Et on sait que c'est lui. 12 millions. Et depuis 2019 jusqu'à présent, il y a plus de 6 millions de morts. 6 millions. Kabila, 12 millions. Félix, 6 millions. Donc, nous sommes, il y a Félix Tshilombo. 6 millions, ce n'est pas paix. Hein? Parce qu'il y a au moins, on va comparer, c'est trop. Moi, j'ai que 6 millions, c'est paix. Non, ce n'est pas paix. Attention, Félix. Voilà, Félix Azokoko. Alors, tout ce dernier temps, Félix au pouvoir, là, c'est en 2015 ici. 2015. Tout n'a pas bosso, tout en 2015. Parce qu'il y a lobby 3 décennies. Donc, ça continue jusqu'à présent. Et quoi, arrêtez. Là, je tiens à rappeler même les gens qui nous suivent là. Retenez. Alors, Félix au pouvoir, le fils de Museveni est allé lui voir pour lui demander de lui donner l'ordre d'aller assassiner nos frères dans le nord Béni, nord Kivu, vers Ituri Béni. Félix a donné l'ordre. Il a donné aussi l'argent au fils de Museveni, le général là. Les gars est parti, après quelques temps, il y a eu des massacres. Et les massacres continuent jusqu'à présent pour votre information. Les massacres continuent. Nakatia Nord, Nakatia Ituri na Béni. Là, ils ont assassiné plus de 70 civils. Nakatia église. Boma bakata bangomitu Nakatia église. Commanditaire nango, nani komonae, Félix Antoine Tshilombo et le fils de Museveni. C'est connu tout le monde. Bah innocent, bah on est dans la veille de prière na bango, bokati bango mitu. Alors, na mutu ya nani ya Tshilombo. Ça va pas arrêter là, tu dis que na kati na Lubero, bah crime lesquels na Lubero plus de 57 personnes et continue aussi, bah crime nyonso o ezako leka lelo na kati même na kati na Uvira. Donc, tu as vu que nous sommes responsables de crime contre l'humanité, et ça à l'époque à Félix, et ça avec l'armée nationale. C'est l'armée nationale. On va bénir la FARDC. Et il y a un chef suprême. Ce chef suprême des armées, qui est son nom c'est Félix Antoine Tshilombo. Donc, la responsabilité de tous ces crimes, des génocides qui se passent au Congo, la responsabilité est sur la tête de Félix Antoine Tshilombo. S'il ignore, là, je lui rappelle que non, tu vas accuser ton ami, mais tu es aussi pris là-dedans, dans cette histoire. Donc, malheur à toi, parce qu'il ne comprend rien du tout. Tu es là-dedans. Donc, bateau tu leur acquises ton frère, pas ton frère, bon, c'est son frère. Entre Bango c'est son frère. Tu l'acquises, mais tu es pris là-dedans aussi parce que, comme sont les cas, comme bateau, nous, sur le monde entier t'observe. Bateau, ils nous suivent. La responsabilité sur la tête de Félix Antoine Tshilombo. C'est connu de tout le monde. Alors, mes chers amis, des actes OO, FARDC, baza opposé na ba civil à gauche à droite komona nyonso kombo lango ezali ce qui va crime baza sala kombo lango génocide. Lui pense que o ba crime baza sala wana ezali génocide. Na tango bazo beta ba citoyen, bazo boma bango ezo kota na kombo ya génocide. O Félix azo yeba ngote. Alors, alors, Félix lui-même, il est l'auteur commanditaire de tout ce qui se passe là, dans Katineko, le Congo. Oyo Alobaki, nous souvenons-nous encore, qu'est-ce qu'il a dit? Qui est celui-là qui va m'empêcher, moi, le chef, le garant de la nation, de tuer les Congolais? Bolanda, image, c'est qui l'image est là, dans la banque de données, la biso, tu regardes l'image, wana. Qui est celui-là qui va empêcher Félix Antoine Tshilombo de tuer les Congolais? Azalate. Donc Azate. Donc ça dit il est le chef suprême. Il peut tuer comme il veut. Et alors, voyons voir ce qui va arriver. Donc voilà, on tient à rappeler les autres que oui, Bamaloba wana nyonso ezana mutu a Félix Tshilombo, c'est lui-même a yebi déjà que alors, monsieur Félix Antoine Tshilombo, sache bien que le monde, on les yeux pour voir. On les oreilles pour écouter. C'est monde que tu vois là. Bazana matmiso pona komona. Bazana matoi pona koyoka. Oh bazana ba notre garder ba archive. Bazo ko garder que depuis aux alawana na pouvoir là comme mon frère, je tiens à te rappeler.
Depuis que tu es au pouvoir depuis 2019, Yeba Kamoke, Oloba, se portant garant, que tu es le garant, le chef suprême des armées. Alors, ceux qui va soldat wana, oyo batuti, bazana FARDC, bazo commettre un crime contre l'humanité, c'est sur ta tête. Je t'informe. Si tu as oublié ça, je tiens à te rappeler. C'est sur ta tête. Ce que tout va causer la crime. Tout Congolais, tout va l'acti, tenir à FARDC, moni bango, filmer bango, et banike. La FARDC va bomber à Congolais, na ofira, na gauche, à droite, mboka nyos FARDC. Donc, ça na mutu na yo. Les responsables de ces crimes-là, c'est toi, M. Félix Antoine Tshilombo. Voilà, merci. Je pense qu'on comprend dans mon ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, nous sommes les Kanakats, le Congo, ça ne sert à rien de faire semblant. Tu es pris là-dedans. Alors, comme on dit toujours que qui vivra verra, on verra bien à la fin. Tu crois qu'aujourd'hui, ils ne te suivent pas, ils ne te regardent pas, ils ne savent pas, mais ils savent. Et ils disent rien. Ils observent. Et dans les archives, ils écrivent que c'est lui l'auteur. C'est lui. Mais le ne rien. Il te laisse parler. Ne pense pas que non, mais c'est Tshilombo, c'est vous, non? C'est vous l'auteur de tout ça. Ne bayebi, ni à lui. Mais regarde. Il se trompe, on sait que c'est lui. Il a fait aussi tant de crimes là au Congo. Crimes contre l'humanité. Génocide ou salama massacre, et ça, na tête, na yo, Félix Antoine Tshilombo. Alors, mes chers amis, alors, tokei na lombango, tokei to mona oyo, ezali koleka na kati na mboka Kivu e na kati na mokili mobimba tokolandango na suka. Alors, tokei nano na kati na mboka Sud Kivu. Na kati na mboka Sud Kivu, bandeko, qu'est-ce qui se passe là-bas? Toujours dans les mêmes cas du dossier, aussi du Kivu, les gouvernements congolais, oyo, Congolais, nyonso, comprendre que ils allaient complices des morts de tous ces gens qu'on tue en RDC Congo. Donc, le gouvernement congolais est complice des morts des Congolais à l'est du Congo. Tous ces massacres depuis 2019, comme je viens d'expliquer là, et ça, il y a Félix Antoine Tshilombo. Alors, nous comptons à Kané expliquer, bino bilo konso le kawana, alors, le massacre, nous sommes les qui na kati ambele ko le Congo, et ça na kati na mutu ya Félix Tshilombo. Alors, la situation actuelle na kati na Uvira, et ça ndenge nini, les bino ke na moment oyo na kati na Uvira, enlèvement et bandit. Depuis avant-hier la nuit, na lelo, comme qu'on enlevait les jeunes. Pourquoi qui a donné l'ordre enlever les jeunes na katina Uvira? Ce qu'on a vécu na katina Bukavu et maintenant c'est à Uvira. Donc les soldats de FARDC commencent maintenant notamment à aller enlever les jeunes na katina banda kona bango. Bazo repérer avec la ndako na boy, bazo éclairer. On va aussi aller bango. Donc, jeunes, kima ki na bano kima na Bukavu et cette fois-ci c'est na katia Uvira. Donc, moni makamoni se leki ale sikoyo moni tension za makasi komi sikoyo na butu ko enlevaka ba jeune komi ko sala enlèvement ya ba jeune na kati na mboka Uvira. Donc et après deuxième information, plusieurs corps ya bateau bomaki baza porté disparu. Nani abungisi ba corps ya bateau wana pour être balobi, il paraît que le nombre de morts est quand même 50 et quelques noms. FARDC wa bomaki mais corps ezali porté disparu bandeko ebele balimwe bazomonana te nsoka te babomaki bango et FARDC alokoti corps ndenge bazaki consigné bazwa corps balimwisi corps donc corps ezali porté disparu. Il y a plus de 50 personnes na kati na ville ya Uvira. Alors mes chers amis, tokei sikoyo pour vous dire la vérité que Uvira ne tombera jamais. Uvira est kokoyate. Pourquoi je dis ça? Et bolanda boke binyoso. Uvira ezali lié. Oyo, personne s'attendait que Uvira, pardon, et qu'on l'actabuso image mususu na kati na mokili. Les gens en parlent. Pas de Bukavu, pas de Goma, mais maintenant, tout le monde parle d'Uvira. Qu'est-ce qui se passe na kati na Uvira? Mes chers amis, retenez. Uvira bozo komona wana et ko dévoiler nyonso. Uvira, ville ya Uvira et ko dévoiler mafia nyonso Félix Antoine Tshilombo asaraki na katina Bunagana.
mafia magui nyonso oyo basalaki na kati na Goma Rutshuru Masisi côté wana nyonso mafia oyo nyonso basalaki da ye na MONUSCO na ba complice na bango na kati na Bukavu. Donc Uvira nde sikoyo ekobimisa mafia na bango wana nyonso. Donc tout va se passer na Uvira. Et alors tout va barder na kati na Uvira oyo komonisa ke ba vérité nyonso ekobima na kati na Uvira. Pona koyeba nani azali nani, nani asalaki nani, nani asalaki nini po ete Bunagana ekoya, Goma ekoya, Bukavu ekoya. Donc tozokende siko na terrain wana oke ba vérité nyonso ekobima na kati na Uvira. Voilà bobeni komona tina bomoni ke bato batelemi balobi non. Olivier Gassitate. Olivier Gassitate. Et la vérité sortie, gouvernement lobby, c'est lui seulement. Et c'est toujours à Uvira, vérité comme non. Azali beau-frère, il y a Félix Antoine Tshilombo. Et Félix Tshilombo, mon commissaire général, pour la servir hier à mon moment où. Donc, dans la famille de Félix Antoine Tshilombo. La vérité est là. Non, c'est que vous allez dévoiler. Dévoiler na katina Uvira. Donc, Uvira est au centre de soto nyonso. Uvira bozo mona wana. Oye ko lukela Félix Makambo Uvira. Oye ko lukela bango nyonso makambo na batuti Uvira bozo ko mona wana. Quoi mususu te. Alors, comme on dit bien, qui vivra verra, on verra bien ce qui va arriver na katina oiza ko lekawana. Donc, na le Bible insiste encore que Uvira ne tombera jamais. Alors, comme Uvira est tombé, Uvira ne mute ko tomber se bateau. Uvira nde mutu ekotombe se bato. Mitu ekokwea na Uvira. Vous avez retenu yango? Vous avez retenu? Merci. Merci. Alors, ndenge tuza koloba, ba voile nyonso ekokwea na kati na mboka Uvira. Alors, voilà bandeko na kati ya Uvira déjà tension eza makasi wana bandeko baza koluka bayeba. Comment qu'est-ce qui est arrivé na kati na Bukavu? Pourquoi personne n'en parle de Bukavu? Personne n'en parle du Goma, personne ne parle de Bunagana. Ils ont laissé tomber ça. Et maintenant, les phares, les regards branchés, braqués sur Uvira. Qu'est-ce qui est de spécial na kati na Uvira? Les gens se posent des questions, ils ne trouvent pas de réponses. Spécial les gens na kati na Uvira, pourquoi Félix et son gouvernement ne parlent plus de Goma? Pourquoi Félix et son gouvernement ne parlent pas de Bukavu, non plus de Bunagana? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bango, Bitumana Bango a branché na Katina Uvira. Po na nini? La grande question, Oyo, va proche à Félix, Tshilombo va répondre biso, que non, wana kuna kota to sa arrangement na biso, alors, vérité, nyonso wana, ezo bima na Katina Uvira, Uvira ko sanza vérité wana. Uvira nde mutu ko sans la vérité nyonso oya mafia na o des gens qui doutaient. Bon on va douter na bisabino ja. Bon douter bozo Félix qui profite na ba doute na bino azomona te a fait non il n'est pas complice mais lelo na kanesi à partir Uvira ba secret nyonso za kobima. Ba secret nyonso eza kobima Uvira ezo bimisa ba secret nyonso. Vous avez compris? C'est là où on verra bien comment est-ce que Togota la lobby, ndenge Félix a s'en sortir na makambo oya lukaki. Donc, il y a pensé que Uvira nde carte ne asuka za ko bete kaka Uvira leka, bango ba leka Uvira, mais comme bango mindondo est comme compliqué. Voilà bandeko ba na somme kolo Congo to ke toujours na kati na Bukavu na ville ya Kabare. Na kati na mboka Kabare, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe na kati na mboka Kabare? Alors, batine biso image na mboka Kabare, balebiete, ba jeune, bazalaki kuna, ba élève na kati na école, ba koti kuna bandeko na biso, ba oyo ba ko belelaka, ba mai na ba wazalendo, ba bimisi bana na ba classe. Ba bimisi bana na ba classe, balebi ba ko tangate. Alors, tokene nanu en image et masomo tunakatala, wanafunzi wote, kila mtu kwao, na mwiko na bezea kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo, tunakatala sheba zalendo, tunakatala vita ishe, nyo masomo itaanza. Tunakatala masomo.
na walimu na wanafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tukawachomea kwa hivi mauniforme yenu. Wakakatala mpaka vita ishe. Hakuna vile mko mnasoma wako wanatuzisha nchi. Tunakatala. Courage. Baboi classe. Tunaipinga kuanzia leo. Basengi ba parents ba récupérer bana na bango, il y a pas d'école. Tunapinga. Bona nini baboi classe zala, balobi ke mboka ezala bitumba et en plus l'enseignement ezala tinate. Tunakatala kuna Baboi balobi ale bo bimisa bana na bino, bozongisa bango na kati na bandako. Voilà bandeko oyo eza koleka na kati na mboka masomo tunaikatala na kati na mboka Kabare bana nyonso babimisi bango na baklasse. Rentrez chez vous, basengeli ba parents nyonso, n'envoyez plus vos enfants à l'école. Pourquoi ils vont plus envoyer les enfants à l'école? On va penser que l'enseignement n'a pas de valeur, mais quand tu connais en plus le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Comment va ça enseignement, ils ne sentir à rien de perdre vos enfants, d'aller là-bas, c'est perdre leur temps dans quatre d'école. Alors, va chasser Bananyoso, Bazonga, Nabandaku, Wana Nakati Namboka Kabare. Donc, Nakati Namboka Kabare, les gens ont lui, force faux enseignement, il y a mensonge, balobi, pas question de payer en guerre, ne laissez pas vos enfants aller à l'école. Voilà, ndengenini bango balobi, baboyi, batu, bakende, batika bana na bango bakende, na bakelasi, ya lokuta, oyo, ya gouvernement, ya mensonge. Voilà bandeko wana motif oyo bandeko bapesi. Tokeina, oyo ko ningisa mokili. Qu'est-ce qui se passe en ce moment na kati na mokili mobimba oyo mokili ezali ko trembler to bandina no tokei na kati na mboka France na kati na mboka France bandeko eza ko yinda po ete France ba pesa ki rendez-vous na bango lelo le 10 que il faut nyonso ezala par terre na mboka ekolo France. Pona nini nyonso ezala par terre. Les rendez-vous étaient bien donnés le 10 balobi que non trop c'est trop. Bah français balobi trop c'est trop. Il faut que Berou a dégagé. Berou a dégagé, non c'est pas assez. Et le président aussi Emmanuel Macron dégage. Alors voilà, balobi Emmanuel Macron doit démissionner. Voilà, ça bouge en France. Mboka nyonso na kati na France, moto eza ko yinda na kati na bele na kati na France. Ba ville nyonso ya moto ko banda na Paris, ko koma na Nantes, ko koma na Lyon, ko kende na Marseille, ko kende na Montpellier, ba mboka wana to ba grande ville nyonso Kobanda tongo lelo, misale ezalaki te bato nyonso dans l'arrêt. Mais les gens n'en parlent pas, ba presse nyonso boyo ka badiko lo bango te. Mais bazo bomango, mais c'est vrai que bato nyonso un seul mot dans leur bouche, Emmanuel Macron démissionné. Emmanuel Macron démissionné. La grande mobilisation, où ils ont la carte en France, lui qu'il faut Emmanuel Macron à Koya. Alors, Emmanuel Macron, Azako Lobanini, Ponaye, Alebeke, Ako Alingi Koya te. Alors, français peut lobby Emmanuel Macron, il faut Akoya. Donc, toujours tala ndenge nini Nicolo ezali koya ndenge nini Emmanuel Macron a résister te na coup dire oyo ba français ba telmeli ba bi que non parce que azad destructeur ya France. Emmanuel Macron a trahi ndenge Félix Tshilombo a trahi Congo, Emmanuel Macron donc bandina na France. Alors France ezako yinda poete nyonso oyo ezali koyinda to banana France monto kota na pays mosusu. Donc le président Emmanuel Macron aza na kati ya bakata na problème ya munene na kati na France bandeko ba français nyonso batombo ki balobi il faut de faire partir. Alors kuna na kati ya France Emmanuel Macron pa lobby ba image wana eko circuler te metokei na no totala eloko nini eza ko bougisa mokili mobimba mokolo ya lelo. Allez, tokei. C'est le chaos total au Népal. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la bande-annonce d'un nouveau film. Non, c'est le Parlement à Kathmandu qui est complètement incendié. Vous avez aussi de nombreux dirigeants qui ont été poursuivis par les manifestants dans les rues pour leur faire la peau. Là, c'est en Népal, là. Népal nazi.
C'est une dinguerie ce qui se passe. Et évidemment, en France, on vous en parle pas trop. Ça donnerait peut-être des idées à d'autres. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait donner des idées aux Français qui voudraient renverser le gouvernement français. Il y a depuis de nombreuses semaines de grosses manifestations, du jamais vu. Comme je vous disais, le Parlement est en feu et de nombreuses maisons de dirigeants ont été incendiées, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout commence quand la semaine passée, le gouvernement népalais a décidé de bloquer 26 réseaux sociaux. Twitter, Insta ou WhatsApp, Snapchat, YouTube, quasiment tous les réseaux sociaux, X, LinkedIn. C'est ce que je demande. La raison donnée ou l'excuse donnée, c'est que ces plateformes ne se seraient pas enregistrées à temps auprès du gouvernement, mais bien sûr, comme une nouvelle règle le leur imposait. Ce ban des principaux réseaux sociaux, ça a provoqué la colère des jeunes Népalais, principalement, qui ont commencé à dénoncer en masse la corruption du gouvernement sur les réseaux sociaux, encore accessibles comme TikTok, ou alors en contournant le blocage avec des VPN. C'est comme ça que plein d'internautes ont commencé à exposer ce qu'ils appellent les Nepo Babies ou Nepo Kids, les enfants du népotisme. C'est quand un qui est au pouvoir en profite pour filer plein d'avantages à son entourage. On a donc vu circuler des photos et des vidéos d'enfants de ministres népalais qui vivent dans le luxe, font des grosses fêtes, alors qu'une grande partie de la population vit Ici, par exemple, c'est le fils du ministre du Développement social qui s'est fait un sapin de Noël avec les boîtes des produits de luxe qu'il possède. Affligeant. Ce genre d'image a fait monter la colère, tu m'étonnes, chez les jeunes Népalais, qui ont donc appelé en masse à protester dans les rues de la capitale, Katmandou. Des milliers de jeunes se sont donc rassemblés pour une manif qui se voulait au départ pacifique, sous la bannière Gen Z, Génération Z. Ils se sont donc dirigés vers le Parlement. Mais ils ont rencontré en chemin un mur de policiers qui ne voulaient pas les laisser passer. Et c'est là que tout est parti en vrille. Gaz lacrymo, canon à eau et même tir à balles réelles. Résultat, on est à 21 morts, plus de 400 blessés. Donc cette répression a été vraiment sanglante. Dans les blessés, vous avez une centaine de policiers. Le soir même, l'accès à tous les réseaux sociaux a été rétabli. Et le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission. Le gouvernement a promis de mettre en place un comité ou une commission pour enquêter sur les manifestations et les décès. Il a même promis aussi un soulagement financier pour les victimes. Peuple mouton, suivez, peuple mouton, toutes les victimes suivez. Mais ces promesses n'ont pas suffi, puisque la colère des manifestants ne retombe pas. Ce mardi 9 septembre, ils ont mis le feu au Parlement à Katmandou. Il est totalement incendié. Je vous ai mis au début de ma vidéo, cette nuit, Parlement complètement en feu, complètement détruit. Et donc ils ont mis aussi le feu à plusieurs maisons appartenant à des ministres. Opération qui s'est retrouvé forcé à démissionner face à la colère du peuple. Ça c'est un peuple. Ah, ça c'est un peuple. Instabilité. Hiroshima, bombe Hiroshima. Les ministres, comme je vous ai dit, qui ont été poursuivis dans la rue, mis à poil. Certains ont dû tomber dans la rivière pour échapper au ministre. Donc je vous tiendrai informé pour la suite des événements. Lâchez-moi un commentaire. Voilà Bandeko, en Népal, qu'est-ce qui s'est passé en Népal comme ça? Pour la meilleure compréhension, il faut t'expliquer Bino Bandeko. Oyo, Ezako le Kanakati na Népal. Liboso non toko 6 en France, et bon tokota na Népal pour être nyoso Ezalaki en résumé na bloc moko. Na France, aujourd'hui, na Bamboka nyoso moto la moto, alors plus de 400 et quelques arrêtés, oyo arrestation arbitraire, oyo Félix et Emmanuel Macron a sali tout que a découragé les manifestants en France, mais a lobby le départ d'Emmanuel Macron. Donc ça continue na Katina France. Alors, toke sur na Népal, bandeko na Népal, ezali pays d'Asie, na kanti bo ba yebi angote, to bino ezali na côté ba Inde kuna ba pays d'Asie. Baza parmi ba pays moko bazala ka mi. Ils vivent mieux que les Congolais. En réalité, ils sont un pays pauvre, mais ils vivent mieux que les Congolais. Dans Népal. Qu'est-ce qui s'est passé dans Népal? Pourquoi la population va tomber? Bolanda. Peuple mouton, vous êtes prêts? Des inutiles, vous êtes prêts? Suivez-moi. Alors, dans Népal, et donc, depuis le 8. Depuis le 8 dans Népal, bien avant, il bloqué les réseaux sociaux. Il bloqué les news. Pour les bloquer les réseaux sociaux. Raison, ils allaient être, les réseaux sociaux, et maintenant, qu'on l'a ça, vous avez sur le gouvernement comme notre cas.
détournement, Anthony Nabango, Neba Salaba Folie, Jacques Tshisekedi, Neba Salaba Folie à Dubaï avec 2 millions de dollars, avec Wi-Fi, des ordres Nabango, Neba Salaba Kene, Wasaba anniversaire na Dubaï, fait oiseau l'accès, mais comment? Pays, les gens souffrent ici, na Népal. Comment Bino, moi, na président folie, ministre, folie, na réseaux sociaux, pour l'accès va montre, Denis Nyakero, Alexis Sac ma bé, Alexis montre ma bé à lui, ah bon, Bishop Zakolé là, on a passé. Papa, maman, boka tata vidéo, l'accès au tina, partager ma Congolais. Bon, l'accès même na audio, bon, salon no de tina, Congolais. Comme ça, et circuler, dans la TikTok, na bino. Et c'est très important. Ce qui se passe en Népal, c'est la bombe de bino, la vérité est là. Folie de grandeur, oyo nyonso et les kakanakati ne kolo Congo, nakata Népal et zalaki de même ndenge moko. Alors qu'on a citoyen intègre, non, et qu'on est caté. Alors là, les citoyen va venir au boudé. Non, tu continues boy. Tu as comment? Mbongo ya biso nyoso, mbongo ya mboka, bino bostara ba folie boy. Allez, gouvernement décidé, ya ko kata ba réseaux sociaux nyoso. Ya ko bloquer nyoso. Sur ba cause raison que non parce que j'ai autorisation de l'okuta. Allez, ba bloquer nous parce que vérité circulaki na ba réseaux sociaux ou ba famille na bango. Ah bon? Ah, donc, bon, quand tu peux être toyeba, ma belle habileté, nous ne sommes pas des Congolais. Comme nous ne sommes pas des Congolais, des idiots Congolais, des inutiles Congolais, des moutons Congolais, nous allons vous faire voir. Comme tous les Congolais, Congolais, acceptent tout, bisous ton relax qui nous sommes. Allez, population va bien dans les bandes. Alors, va bien dans les bandes. Allez. Ministre côté téléma ministre, il n'y a pas de pipi, il n'y a pas de Cyril. Allez, arrêtez là. Ou ministre, allez, bima. Allez, bakou, tabasser, ministre, tiki, poil, donc, bolumbu, botoli, soit botoli, tout cas, tourni. Ah, n'engue, allez, sanké, ministre, soit kimi, bomba de bombani. Non, opération Toyebindako. Bandeko, opération Toyebindako. Allez, bandi opération na Népal, nazi, bandi opération Toyindako, bandi ko luka bandako na moko. Ah, c'est la député, c'est la kuna, ah, c'est sénateur, ah, c'est le ministre, ndako na yango wana, bandi ko tumba bandako na bango. Bandi ko tumba bomoni, moto eza ko bima wana, bandi ko kota na bandako na bango, ko tumba bandako nyoso, batumbi parlement, le quoi parler du peuple, batumbi yango nyoso boni moto, parler du peuple ziki. Par le peuple de la Bango, na Népal, Batumbi Ango, et le palais présidentiel, côté du palais présidentiel, non, yo, awa, plus question y'a qui président, comme Mboka, y'a Bisso Nyoso, parce que bon, mon Bisso Mingi, alors, n'est bon, mon Bisso, c'est fini, le lot, toko continuer sous la binoté, allez, côté la carte palais, na palais, y'a palais présidentiel, tout et tout mbami. Alors, le siège du gouvernement a été incendié sous les cris « Personne n'est au-dessus du peuple voilà. ». L'épouse de l'ex-premier ministre, car il n'y a plus de gouvernement, a trouvé la mort, piégée dans sa maison, brûlée par les manifestants. L'aéroport international a été réduit en cendres, tandis que plus de 1500 prisonniers se sont évadés. En moins de 48 heures chrono, la génération Z a incendié les résidences de politiciens qu'ils qualifient de corrompus. Ils se sont soulevés malgré le couvre-feu et les tirs de policiers. Parce que les dirigeants ont interdit les réseaux sociaux. La population n'a pas perdu son temps à chercher des VPN. Non, elle s'est rassemblée par millions pour aller directement demander des comptes aux politiciens dans leur propre maison. Le résultat, le ministre des Finances copieusement lynché, plusieurs ministres en fuite, en cascade, et un premier ministre qui a préféré abandonner son poste en fuyant. Les manifestants exigent la levée immédiate de l'interdiction des réseaux sociaux, mais surtout la démission du président de la République et la fin d'un système qui juge gangréné. Ils accusent ces membres du gouvernement d'avoir provoqué le peuple en exhibant à travers leurs enfants une vie de luxe insolente sur les réseaux sociaux. À qui profite cette nouvelle révolution des couleurs? Voilà. Nakanesi boyoki maman wana lobby, penga na lobby, ndeko musupe a lobby yango. Donc ça veut dire que na kata Népal,
la population va ne pas question de sauter. Alors, Banobi, Bango, ils vivent mieux, donc on a vu que na Népal, vivre mieux que chez nous. Bango vivre mieux que pas na Bisso. Mais, t'as la population, elle vit comment? Vous savez que c'est un dakou, vous savez que c'est un lamba, vous savez que c'est un montre, va chausser la talo, mais Bisso, nous avons comment? Non, pas question, va tomber, et le gouvernement, tout est par terre, na Katia Népal. Donc, gêne, beti masasi na des ordres na tout 21 personnes ba koufi mais ba lobby tokoyo kate biso au finish le gouvernement est tombé au finish le ministre et banda kona bango eza pays moto parlement pays moto alors plusieurs ministres plus parlementaires avant en fuite babi côté ba kimité opération to ebinda kuna moment oyo na kati na Népal opesi mbwa boy ba population en colère depuis kabino ke la population, tant que la population en colère, et l'équipe même bombe à Hiroshima. Bombe à Hiroshima et Boma battu, mais population en colère, va payer ça gangoté. Mais tant la population, la le peuple inutile. La population inutile. Le mouton, mais, pas si n'a pas si. Bato bazo nyoko la bino, bato mo kamo poignet ya maboko, kamo ke, bazo laksa bino ke, ba capable ya torturer bino, et bazo torturer bino. Bazo torturer bino. Et bino comme à l'étranger, vous êtes toujours esclave pour tina kambongo, pour nourrir bande kona bino, banda kati mboka, balanda kaba soins médicaux, il faut ba senga mbongo na libanda. Bazo attaque communication à pambo, ba senga mbongo na libanda. Donc, bazo torturer bino na kati libanda. Alors, bino te siko sengi, bon passer bande kona bino, regarde. Na kati na Népal, ce qui s'est passé. Pour na kaka, bana na bango lokola ba Anthony, lokola bana na Félix nenge ba sala ba fier, famille na ye ba laksa bazana mbongo, tout ça, mbongo na biso bino mozo metela ngo toro. Biso zo nyoko ma pona mbongo na biso. Voilà peuple intègre, nenge ba bega. Et biso de peuple mouton, peuple inutile. Voilà, toujours y a qu'on se prendre en charge, qu'on s'indigner face na ba frappeur. Oh bah nyoko la Congo, butu na moi, bah ceux qui des cas pareils aux autres na Congo, il y a des détournements, il y a des vols, nuit et jour, tout ça le gouvernement, bah vol, détournement, aucun pays dans le monde qu'on a accepté. Mais nous acceptons ça. Est-ce que c'est normal? Tout me tourne. Vraiment, mon la nation, mon la pays, et ça qu'on connaît dans mon peuple, bah tous sont ça a poto. Et puis moto moko te na kati na Congo bato nyonso mipesi kaka na ba église te wana bakitali biso te makabitali biso te azo souffrir azo konyokoma alors nyonso wana bandeko eza kosalema po ete mingi na kati na biso baza na kobunga baza koyeba te ke nyonso tozo kosala tozo se détruire tozo komiboma biso moko tozo kanisa ke baza wana bakoyokela bino mawa Félix akoyoka mutu mo mawa te po ete aza lokola sardine mutu bakata batika na poto ye nzoto kapa meza na Congo il s'en fout de vous bana wana bino te alors c'est à vous nde toluka toyeba comment toko se communiquer na bandeko ce qui s'est passé dans Népal, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Angleterre, monde entier bandeko pour image mususu to luka ko jongo mingité mais monde entier et c'est là qu'on ningana donc population lobby fini toko lingate ke banoko la biso mikolo nyonso na kati na mboka na biso moko bakolo mboka voilà va se mettre debout pour mettre fin na makambo nyonso oyo ben justice oyo eza koleka na mboka na bango mais biso comme toujours vivre na biso kitoko nyonso eza bien na mboka na biso alors ça ne sert à rien ya ko revendiquer ba droit na bino alors tokotala ndenge nini suka ekopesama na kati na masolo oyo nyonso. Alors, toke wapi toke toujours na kati na mboka poto, na kati na Ukraine, oyo nini eza koleka kuna na kati na Russie, oyo Poutine apesi réponse na ba Ukrainien, na ba Français, nini ezali koleka. Allez, suivons. Emmanuel Macron et 26 dirigeants européens prévoient d'envoyer des troupes en Ukraine. Que ferait la Russie si des soldats français et allemands sont envoyés là-bas? Si des troupes apparaissent là-bas, nous partons du principe qu'elles représentent des cibles légitimes à détruire. Peu importe qu'il s'agisse de soldats français, allemands, américains ou d'un autre pays européen, dès qu'ils mettent le pied en Ukraine,
ils deviennent des participants directs au conflit et assument toutes les conséquences. La Russie n'a pas besoin de grandes déclarations venues de Paris ou de Bruxelles pour savoir comment protéger sa sécurité. Je le répète, ce n'est pas une formule, c'est une réalité militaire. Toute force étrangère envoyée en Ukraine sera considérée comme ennemie et traitée comme telle. Ceux qui parlent à la légère d'options ou de scénarios devraient réfléchir à ce que cela signifie. Croire que Moscou se laissera intimider par une démonstration politique est une illusion. Si Emmanuel Macron pense pouvoir transformer l'Ukraine en champ de bataille pour son prestige, qu'il sache que ce choix aura un prix. Nous n'avons jamais reculé devant l'Occident et nous ne le ferons pas aujourd'hui. Qu'ils mesurent bien leurs paroles avant de franchir une ligne rouge irréversible. Parce qu'une fois ces soldats envoyés, ils ne seront pas accueillis. Voilà, Bandeko, ça chauffe. Et donc, on chauffe partout. Et le coup, ils ont chauffé partout. Bandeko, Bélé, Bazako, Yé, Bateke, des dangers là devant nos portes. Bitumba, Zako, Ya, devant Bisso. Et Bitumba, Oyo, na kanisi mingi na kate na Bisso, Bazako, Betango, nan Kara, et Talibangote. Mais vous êtes concernés. Bon, quand c'est que Talibangote, vous êtes concernés. Alors, na kanisi, Bandeko, na Bisso, mingi, Bazako, qui dit ba. Na tango monte koye la bango liboso na bango esika ba ko perdre nyonso esika ne ba ko comprendre que mutu mo ka bango ba makambo na négliger ki ye na ninga ko cha like te na ki contre ye pour mingi et ça na zone ba la vérité na ko défendre mutu mo côté c'est une vérité o za ko ye la biso mokili za ko ningana il y a des choses o ye la biso ba ko na moment ko ya ndeko na ngai pour votre rappel et que ça que non parce que oza mutayi de pes oza muta FCC ego kesenisa yo o muta iside ego epargne yo o mutu ya nani bo te o eza koya eza nde mokano ya tata mokano ya nzambe oyo mabe esalama na mokili eleki mingi mabe wana esalama na voi nini voi mabe wana eya na kati ya mokili ezali mibale batia misato oyo tokobenga 3 pieds 3 c ba pilier wana yango wana nde ezali kotia mabe na kati na mokili bandeko boyoka ba pilier wana misato ekotisa mabe na kati na mokili kufa ekota mabe ekota na kati na mokili mpona biloko ka misato wana 3C et ce 3C parmi biso il y a des gens qui alimentent ça na 3C il y a parmi nous bato balimenta kango matondo ba kere na bino matondo ba like na bino na na posa na ona posa ba kere bato posa ba like na bino ezali vraiment important pour na biso pour été et protéger ka vidéo na biso. Alors dans ces 3C na zongi la kabino mi kolonioso na zongo pour na ko mbete binote mais na zongo pour être muto moko le ba trouver excuse te même na libota na ye poso yo libota na ye tindi yo oya os na kati na émission awa soit nzamba pousse yo yawa yebaka ka yebi ozana entourage nango ozana bana ozana famille et sengi na yo ke o informer bango o ezoko yela biso liboso eza nini moto ezo yela biso liboso moto moko ko épargner nango ezate e kozala ya somo mais tant to lobaka ke monole betami monole za ko betama bande ko bozonga na kati na ndako boke na zamba te monole za ko betama nana yoki nana appliqué nana sengi bande koneke to zonga te yo vanja ko gardon ko na yo moko ndeko na ngai ne bisa bino tout le temps la sabino loko moko boy maboko na ngeza pembe makila bande ko na bino ezana maboko na ngate makila bande ko na yo ezana maboko na ngate pote ezoko ya mabe ndeko ozomona bilembo te ndi bandeko bozomona to bozomona te bo bazala miso komona na kanso na soko lobi ezo ya mabe mais miso ozomona ngo blague miso ozomona ngo blague ezo bouger de partout monde entier za ko ningana luka information ndeko le wana na ba blague le wana biloko moko ya ba théâtre ba nini na TikTok mais luka information soko luki ozi vraie information au pesa merci. Au comment on a un retard, monsieur, à 10 ans de retard. Ce que j'ai vraiment information est vrai. Et il y a beaucoup de yo. Au tali, papa, ça y a le belakabino ma kamboy. Non, son gars le belakabino. Yango ezo ya Hollanda. To le belakabino on a papa ma follow. To beta yango mololo na papa ma follow. Mololo bandeko. Eko ya, bako kota na Congo, bako bimate, bako kota bango nyoso. Oko mwele ko ya. Bitumbe ko ya to loba yango papa fola kenda mazana biso
bandeko échanger te nga nazolobela bino yango na gardango nazolobela bino ke ezoya mabe toluka na boyeba nani toza banani. La première des choses à faire toyeba toza banani. Soki boyeba oza banani te bozali na tiaki bino video liboso te oboyeba Congo miso oyebi ntina Congo te misusu na bana na bango bayebi Congo mona Congo kani Congo de France eleki Congo Belgique eleki Congo wana mboka salite wana mboka kufa abetaka tolo na Belgique abetaka tolo na Allemagne na Canada na États-Unis partout mais avant ignorer Congo les gens to bundel mabele Congo mabele mboka pampa mana ise kufa na motika ndeko na ngai ndeko s'il vous plaît ndeko na ngai 3 piliers kosa yote 3 piliers ekosa yote 3C ekosa yote pote bayaki mission et mission na bango esuki ebebi mais yo zotingama nango yo papa yo mama otingami na mission wana o bayaki mpona badétruire yo na libota na yo na bana na yo de génération en génération mais yo moko oza na kati ozaka na pilier yango osimbi yango te mutu asimba pilier na ngai yo te mutu asimba pilier na biso te pilier na biso mutu asimba te misu bazolela misu balelaka non papa ça ne touche pas à ça tout sauf ça toucher Félix Tshilombo toucher pilier oyo ya dini ya civilisation toucher pilier mosusu oyo ya économie ba commerce mais ko toucher pilier ya christianisme te ko toucher te papa tikela biso pilier oyo papa mama mais eza mpo na intérêt na yo na bana ndonga nazoloba te eza mpo na intérêt na yo na bana na yo oyo nga naza koloba soki bayebi ntina ya 3 pilier wana te ntina ya 3C te bowumbu ekoti bowumbu wana batia bakraka na mutu oza toujours na mosala oyo mama kipa mvita ye ya kipa mvita alobaki toyokela bato oyo te baye oyo bamissionnaire oyo baye oyo soki todimeli bango soki tondimeli bamissionnaire oyo tokomona boye na bana na biso tokonyokoma boye na bana na biso bandeko na ngai eloko nini échange oyo alobaki na lelo eloko nini échange c'est ça non yango tozomona Congo Afrique centrale Congo eza le premier pays na monde oyo eza na plus de chrétiens premier pays oyo eza na plus nombre plus ya bachrétiens na monde c'est Congo un pays potentiellement riche pays ezali potentiellement riche mais son peuple est plus pauvre du monde oyo azokemande asengaka lelaka mokili mobimba peuple ya Congo peuple inutile peuple mouton amen mais amen non on n'interdit pas ça ma conviction na bino to interdit yango te mais tozomona sur les dangers que nos enfants vont souffrir encore comme maman qui peut inviter à l'obake bana na biso bakonyokoma comme biso tozokoloba lelo bana na biso bakonyokoma to boya nzela oyo e bango bayebi peke soki yo na nga totelemi toluki nzambe na bosolo tobangi baprincipe na ye bonzambe nde yango wana koyeba nzambe kobanga nzambe kolanda baprincipe na ye bonzambe nde yango wana mais bonzambe oyo mabe oyo balobele biso babeti yo na gauche pesa na droite babeti yo na droite pesa na gauche ere au peuple pauvre car le royaume du ciel leur appartient miso bamona pena ke non escalier kokita po ete bamata bakende na lola nyonso wana bakotisa biso na mituna biso po tozala pauvre en esprit pauvre spirituellement toza banani tomiteka toyeba toza banani tozali bana na nzambe toza bato ya nzambe te me toza bana ya nzambe e mokili mobimba eyebi ke bana ya nzambe babe na Congo bakongolais babe na Congo bana ya nzambe me yo oyebi na yo te yo ozobelela nzambe ya Israel ye israélien balobi bazo bana tobotola bango identité bayebi te biso toza bafo bajuif bavrai bajuif bango yebi te ndafula keleka na miro na kotuta motu na miro wana
kobeta ka mutu na mirwana nzoka to tiki nzambe para yo o tiki nzambe na bele kolo kongo ke luka nzambe na Israël o tata moko ta kopesa mwana na ye bandeko na ye mabelo ezanga mai o ezanga zamba o nzambe ni na kopesa pena lobi kino bana nga bana Israël ake tcha bango na désert et pas mabanga esika mai ezata ko luka manèvre nzambe nini atiki mboka ezanga nyonso zamba mai bibwele eleka gogo mai potable a gogo soyoko oyebite mpona nini yo oza nango nyonso a gogo yo ozopesa valeur na olongwe opesi mutu mosusu mutu anga ata zo batayebi na ye te nde tokosa bango ndenge bakosa biso e bazo koentretenir yango bagarde maintenir yango bagarde biso baesclave e tozala bitumba na banani na bandeko na biso moko oyo tozoteya mpona bomengo ya mpona bolamu ya biso nyonso yango toloba tososola bandeko tososola tolingana tozala bomoko po ete banguna yebi ke biso tozala bokeseni wana ye mutu atya biso la confusion la division tokoma badivergence anga te nga na mutu parti politique wana te nga funa zaba non bamoso otuni bambi te nga na mutu soko olobi mabe ya Félix alobi awa olanda mutu wana mutu akabila te soki mabe akabila olanda mutu wana mutu ya Félix te non tozobiyeba te toza banani tozobiyeba te place na biso eza nini na kati na mokili nzambe ayaki atia ya biso mission na biso nini na kati na mokili et qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants demain tokotikela bana na biso buzobo toza nango na motu oyo bainklika biso tokotikela bana na biso yango mpe pauvreté wana etikala na bango bayeba na bango te mpo bomonanga mabe ke non papa sa koloba wana te tika wana koloba wana te koloba wana te papa sayala tika wana yo lobaka makama politique politique nde mutu esali biloko baventure wana nyonso ezala e mindelo bayela biso mabe na kati na kongo da ntotiela mindelo baya kosala biso mabe ke mpo lelo tolela kaka tozaka bata pasi na pasi nyonso ya pasi nyonso ya kolela omeka boye kosimba te nzoka te toza na kati ya prise toza na kati ya prise boyebi nini bandeko bote balike na bakende biso no verité boyebi nini boremarka yango te ke soki moto asambelaka mingi tosambelaka mingi bayebisaka biso te non te nzambe alingaka nde bonyokama nanu maloba wana oyo balobela biso ke nzambe alinga bonyokama nanu bainklika biso na motu ke tonyokamaka nanu mpo tozwa bomengo esika bomengo yango bayeli biso banani bolanda bayeli biso baeliminati baframason boyo baza na kati ya bamondo wana baloge bato wana baza na facilité ya nyonso ya koya lakisi yo basala yo baexercice moko lobi ya ngidi omoni jet privé wa omoni barolls wana nani paster boye te atemolo barolls omoni église na ye église na ye plein tala bato chaque mois bato baye wana bagomba yaka wana omoni batie $5,000 oyo babimisi rekote $10,000 sikoyo mbongo ezobima ezosala sikoyo pasi na bato misusu oyo misusu baza na nzambe ya bosolo esala bango pasi nyonso wana ndani asala yango bato basala yango bato baeliminati baformation po ete bakanga biso spirituellement e bayebi toza bana na nzambe tokoonyokoma te bango bakozala bomengo oleka biso te biso esengeli na biso bana ya nzambe tozala bomengo koleka bango me mpona nini tozala bomengo koleka bango te baframason baeliminati banini tout est facile epa na bango eza bajet d'esprit bandeko eza na profondeur eza bajet d'esprit oyo basalaki bino bonyokoma kaka batieli bino baguerre batieli bino baprésident président wana azotortire bino bokandika eza makambo nzambe moto asengi président moko azala moyibi adétruisaka tout pour lui tout pour eux et rien pour nous autres bokandika nzambe moto asalaki ke mwana na yo ndeko na yo asisi kelasi
Avant yo musala babité, avant yo musala, comme on a nos PD, comme on a lesbiennes, nous avons monté 5 ans, te nzambe te. Mais bango va créer ango pour la laxabino que vous a zéro. Pour la laxabino faiblesse na bino devant nani, devant tata na bino, ba humilier tata na bino, les moments que a passé le qui na ko sala nini. Allez, tiens na ko simba. Tiens na kina na loge na bango, ba pesa ngai pour les ala bien, pour passer le qui mingi. Passer le qui. C'est ça. Et ça veut loko bango ba créer pour te mokile tambola selon bango. Mais nyonso wana, nyonso na levé le bino. Et si et zalaki ba stratégie ya tango ya poisson. To comme na tango ya verso bazo yebate nzambe na recta tout sur bato belé bazo ko maintenir ka biloko mi balote na zoloba. Air ya poisson na air ya verso. Si bozo ko retenir yango te ma wana nga ma wapona bino. Que tozana temps ya poisson le sauter. Tona tango ya verso. Et tango ya verso tout ce que va me la biso na tango ya poisson. Tout que nous avons tango ya verso te. Tout télémena, tout changer façon la biso koloba. Mentalité, façon de recevoir les choses, tout changer koloba. Eh mais on va l'excès biso na tout me tourne à tête tout ce soir. Tout me tourne mais on va le on attend à poisson te. Tout ce temps de vivre. Ba le biso karango te. Ba tangela biso karango te. Tout changer. Tout changer comportement, tout changer façon de voir les choses. Tout le monde est à solo. Tout le monde a une vérité. Bon, sur les années, pour nanini, bayaki na ngobu. Pour nanini, balobaki, sosolaka ndeko, sosolaka mama, sosolaka papa. Peut-être tango ngo ekoki. Bango ba yebi ke sili pona bango. Et sili pona bango, mes frères, mes sœurs. Et sili pona bango, fini. C'est fini. Bako rien de souté. Mais bazo kokako, bazo continuer moi moké na ba oy bazo na kati na ignorance parmi nous. Ba peuple inutile, ba population inutile, ba ignorant, faible en esprit, pauvre en esprit. O bazo yebate, o biso tsa koloba. En ce moment-là, ba bazo me pesa na makamu susu. Ba elisi makamu inutile toujours. Ok, bah luka vérité likambo ndenge mokileza ko tambola pour te ba se mettre de boba ah mokilezo ke na ndenge musutu aliro mokilezo kende non na koza tuna buzoba wana teke na lukaka na bana kolanda ka parti politique et na ke na parti politique na longwe na ke na parti politique na longwe na église na ke na église na longwe na awa na ke ozoluka nzambe lukaka na église te. Ovo lukaka nzambe olongo awa okay awa olongo ya pasteur okela pasteur mususu olongo na okay ozo luka nini yo za mwana na nzambe yo za mwana na tata o me yebite soko me yebaki o luka te po nzamba za kati na yo za mwana na ye ozo muta ko nyoko makena mo bele oyo soko ozo nyoko ba ya quelque chose qui ne va pas entre nous pour tout me tout na pour ozo nyoko ba pour nous ozo nyoko ma blocage wana za wapi. Banani bazo bloquer biso poto nyokoma. Ça c'est vraiment important. Et ça important soana to gardango, to sabi to lukango to mitsoso la biso moko na bana ba ndeko na biso. Pona nini bazo tinde la biso kaka ba konja mabe. Pona nini bazo sala ba jeka ka to ndimaka oyo ba ila biso ba poison. Ba ila biso ba kisi akopola, ba ila biso ba biloko empoisonné. Pour tous autres na connaissance te. Pour tous autres yeba te to lukate ailleurs. Vous imaginez dans un pays comme Congo, bon lukara soso ou taliban de ya. Mboka lokola Congo, terre fertile, bon luka tomate ou talibanda, bon luka ail, oignon et ou talibanda bon important dans Congo, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Bon mon non et y a qui non terre et y a la Côte d'Ivoire te. Côte d'Ivoire a tiré Mikolo et Lokangote. Mais comment? Congo, il faut être plus riche que la Chine. Congo, il faut être plus riche que la Chine dans ce moment-là. En 21e siècle. Regardons chez notre frère là, le président, Ibrahim Traoré. Makamu chez eux les kakuna, makamu c'est parce que na kata mitu na bango travailler. Ba comprendre ba kosa ki biso na batoyo. Ah, bah, Dominique Sirbiso, à Congo le blanc ouvertement, que non, il faut vraiment. Tala, parmi Bisso, je dis là des choses vraies. Comment va par par Yidangawana? Comment on va contre en haut? Mais tel jour, je parle pour tout le monde, pour l'intérêt à Bisso Nyonso. Et on a ça les alliés,
éveil collectif. Éveil à tout le monde. Tout élément, tout le nini. Pourquoi tout ça n'a pas blocage? Nani azosala ki tozala bloqué. Et biso mona mituna biso, tope na makanisela biso, ezo bloqué biso. C'est ça. Toluka nzela bosolo. Toluka nzela ya nzambe. Toluka to bele la tata. Poete surtout bele la bosolo. Tata ko akola musabiso. Akola biso nzela kolanda. Kebo la nzela wana to la nzelo. Mais sauf tout ça na 4 ba division 4 na biso. Na 4 bobu 4 na biso. O muninga zo makamalamu. Te bakotina na molingo mabe. O yina yeme tandis ka zo ba pone terrain na yo. O tinda yo yina yo ko kanem to o bomet. Au fin modèle tout tandis que ce que bien makambo tato azoloba makambo ndeko azoloba eza pone terrain na yo na bana na yo avenir na bana na yo e bon même na kati makambo nyonso banto baleke mission tina siko to bana bandeli to komi na ngona suka to lobi yango nana yo kite oyo kite matali yo so to loba to nzamba tindi loba na lobi o bono ko yoka matali yo nzambe kaye mo mutu akoyeba mukoloni yoko yoka poto ko bena matefo ide libota na mobimba o longola bango na kati na pasi oyo tuza komona na kati de Kolo Congo mutu moko te apota maka vulnérable mutu moko te abota ma vulnérable na mokili lero bimi na mokili na buma mama na yo lero le kaka vulnérabilité bandi wana comme vulnérable, la société nommée, société comme ça vulnérable. Mais dans les moments, tout le monde est vulnérable à Zate. Alors, tu es comme vulnérable pour l'année. Non, comme ça vulnérable. Non, quelles conditions nous sont réunies, ma condition tout est vulnérable. Nani. Luka, oye, ba réponse en haut, ou alors oye, ba peso ma te ya malamu, na moto comprendre que mbala mususu nga mo na za hotel ya malheur na ngai. Mamjo biso mo tsa hotel ya malheur na biso. Pour te so tiele biso mo konza mabe, mo moni na Nepal, ba toto ba tomboki. Siko wana ba tomboki, yo kanti ke ba décider wana, ba moni te ba tomboki, ba popto ba tomboki. Mais yo ba créer une condition moko tout autour ya yo o yebiso ozomona mabe bolamu ozomona bolamu mabe nana créer condition wana nana zo gérer condition tout autour de toi que mabe omona malamu omona mabe luko no leba mutango luko yeba batango baza wapi babomba ni wapi luko yeba nzoka te soto landi to analyser moloki na yo yo luka kaba loki eza yo moko si vous lisez bien que moloki neza yo moko po luki yo yebate po na nini naza na condition yo banani basala ki ngaza na condition yo na bana ko souffrir est-ce que ngana sala effort na luka ko yeba na ko se libérer ne to lobake eza ko ba soso to ko ba soso o bakanga singa pendant siècle moko ata fongole singa ngana na kadena te ona yaka na kolobela bide ko kadena na ina kadena ngana lobi bo bande ko nga pe bande ko mingi nzamba lobi kendo ko fongola bande ko na yo papa saela kendo ko fongola bande ko na yo kadena o bakanga bango ngana yana kadena yo yeba kite na yeba kadena keke na fongoli kadena o comme libre mais yo boy ko longwa yo zo tourner kaka wana na kata ndako siko mabenanga za wapi mabe nzambe za wapi pote nzambe akofongola likolo te pote abimisa motu po aloba akoloba travers ba oyo azotinda naloba naza le grand sacrificateur opona mena tindama pote na lobela bino makambo nazolobela bino nalobi na nga te naza pasteur bishop évêque prêtre pape nini te nalobi naza ka le grand sacrificateur moponami natindami po eke nalobela bino bandeko na ngai tala nzela tozokendeza mabe nani asala biso tokilanda na nzela oyo bato basala biso na nzela oyo bapona bato parmi biso oyo batya bango comme banani baserviteur na bango bazo entretenir système tout autour de nous garder biso kaka ke tete kokene te kuna te kokene kuna te tete zala kaka wana musala like na bino s'il vous plaît like na bino
ba like na bino ba ndeko tona posa ba like na bino tona posa ba kere na bino et c'est important pour tous ça musalo yo pour intérêt à bana na bino pour intérêt à bana na biso tolo ndenge wana intérêt à bana na biso et sengi na biso pe bo sepela kia solo ndeko to pesa biso mateya oyo sengeli to sala ngo et sengo pote yo ozango po pesa mwana na yo pesa mwana na yo lobela mwana na ngai tala makambo nde yango yo oza mwana na nzambe yo bantu akufaka te bantu muntu akufaka te bomo différence wana te baoso bamonaka arrête tes histoires là te je vous apprends muntu bantu yo oza babantu oza muntu toza babantu tokufaka te po tokufaka te pourquoi nous sommes différents aux autres bomo tuni te baoso bamona on dirait blague pourquoi nous sommes différents aux autres pona nini bomengo nyonso ya mokili nzambe akinela yango na mabele wana pona nini baminere nyonso eza na mokili wana e pona nini kaka mboka yango ya biso guerre esilaka te me bayela biso baeglise ebele oyona bano comme tomemela bango baeglise ebele tolakisa bango ke nzambe alingi bango tomema bango na bitumba te me bayelaka biso bitumba butu na moi bo bituna te pona nini bayelaka bino bitumba tolakisi biso bavideo ebele oyo ezokoansene makambo yango mpona nini Congo eya toujours na guerre eloko nini ebombe na kati ya Congo me ti tolakisaka mingi mpe bayebi na bango te mingi bayebi kondima na bango bazokoyeba na bango te malere na bino po ete na ntango tokoloba yo oboyini kondima oboyini koyoka oboyini kosalela etumbu ekozala kati na yo moko po ete otiki bandeko no na kati na kufa ezali likama mpo na yo voilà matondo mingi na basponsor na biso nyonso oyo basoutenaka chaîne na biso tobosana te kopesa bango matondo nzambe apambola moko na moko na kati ya bino kati ya mabota na bino tobosani te mama na biso ana lusakweno tobosani te mama na biso nanuulu tobosani te mama na biso mboyo tobosani te papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas nzambe apambola bino tobosani te ndeko na biso papa na biso Nicolas tobosani te papa na biso Francis Bitodi na mama na biso Mika nzambe apambola bino sika bozali matondo tobosani te mama na biso Fatuma Banza ale tobosani te papa na biso Mukobo papa Mukobo Mikael losako epai na yo mama na biso Masamuna losako epai na yo papa na biso Yeko papa na biso ndeko na biso Masuka losako papa na biso Willy Kainga tobosani te mama na biso Sesa tobosani te mama Sesa mibale losako nzambe apambola libota na bino libota Sesa tobosani te papa na biso ndeko na biso Gelor Seva losako epai na bino ba oyo nyonso bosutenaka chaîne na biso po ete esengaka biso tozala bafrère wana nde bandeko basutenaka biso bango wana nzambe apambola moko na moko na kati na bino tolobi bongo ke matondo ingeta ibobo